Lelo, vous avez l'interview moko très important. Oyo na ko recommander bino vraiment bolanda yango na boke bimingi penza. Ndenge boyebeli résidence ya papa Kisolokele kuna na Gombe ba bukaka yango et mingi bozala ki na ba préoccupation bolba ki fala ki batika résidence wana eza lokola misé ba oyo ba ko ya sima ba ya komona yango et moko na kati ya ba koko ya papa Simo Kimbangu asala ki interview pe a réponda ki na ba mituna nyoso wana et mingi pe bolobaka ki ndenge nini bakimbangiste ya Kinshasa bazali kosala eloko te, est-ce que bazali ba fainéant ou bien comment? Pas mal tozomona bandeko na Angola bazali kotonga, bandeko na Congo Brazzaville bazali kotonga, mais na Kinshasa bazali kosala eloko te. Moko na kati ya bakoko ya papa Simo Kimbangu na lobby a répondaki na ba mituna wana. Interview qui réalisé na papa Olivier Tuzolana, pe na présentation na papa Pichu Wankitama. Cameraman ndenge bino monso boyebi cameraman azo sala vraiment succès mikolo kona na Kinshasa yeme papa Docha Moninga Bolanda. Bandeko balandi émission cap sur le centenaire mbote na bino tozane sengo mingi okuta bino susu na mokolo mwalelo ndenge tolakaki bino na mikolo mileki ke tokoyamba moko bakondi oyo bazali kokamba bongo misala ya construction awa na Gombe nyango tozane sengo mingi ya koyamba papa This is Ibago 21. Bandeko balandi émission cap sur le centenaire mbote na bino tozane sengo mingi okuta bino susu na mokolo mwalelo ndenge tolakaki bino na mikolo mileki ke tokoyamba moko bakondi oyo bazali kokamba bongo misala ya construction awa na Gombe nyango tozane sengo mingi ya koyamba papa Christophe Kisolokele tusimbana papa Christophe mbote na yo peloko papa tozali na sengo mingi ya koyamba ndenge tuti koloba tolingi te kwa koyeba ndenge bandeko bazali komituna pona nini tozali ko fêter centenaire ya papa Kisolokele. Bon, je pense que la réponse est un nom simple. Papa Kisolokele na kati ya imaginaire collectif kimbanguiste ezali moko na kati ya Trinité. Donc Robi Azan Zambeta bongo sikoyo présence n'est sur terre, présence on est comme 600 ans. Donc je pense que c'est juste la raison dengue maintenant ça peut passer pour la centenaire, il y a événement, il y a être moko particulier, tout va fait bisope tozaka na kati ya nzela wana on doit fêter centenaire à Papa Kulutu, c'est tout. Vous avez fêté centenaire à Papa Kulutu. Bon moni était eloko to kado ko pesa ye esengeli ko tongela yenda kado musu ezala kite
au bomoni ki nzamba kwa ko sepela to papa ki solo kwa ko sepela ka bobele konko cadeau ya ndako papa. Non, je pense que qui effectivement ba cadeau que vous allez belé au to ko pesa tanzambe au pe que tanzambe ko sepela na yango. Mais ce que tu ponaki ndako yo ezali te qui to saisir opportunité moko. To saisir opportunité moko pour que toko qui ça veut oyo ya tata na biso a formula il y a des années. Ya ngona to ponaki événement oyo to bi parce que ma ning to ba ma pamboli ba bundela kango. Ce n'est pas ya kaka bo to vandika ozo zela ngeke la otef ba bundela kango. Alors biso to lobi loko les aki souhait loko les aki veut ya tata na biso alors yango to lui to ko profiter na centenaire na comme ça to marquer d'une pierre blanche événement wana yango to koti na nzela wana. Mais nakotalaka ba ndeko mususu bazali koloba ekoka kozala malamu ndako papa ki solokele etika la lokola monument même batu baye lobi kuna ba yokuta ke ndako oyo papa ki solokele mutatonga ki yango mais lelo oyo tangu ndako ngo bukani eza susu lobi batu ba koyasima ba komona te ke papa ki solokele atonga ki ndako yemo ko na maboko na ye palalaki o to tongi lelo oza ko tonga malelo za ndako papa ki solokele alalaki te o répondre ni na batu na beza eza non kaka nini ba pont mususu ya histoire ya pas qui sur lequel tu peux papa il y a des pans entiers au biso to éviter hein ba to mingi ba éviter alors lokola biso to ebi yango to éviter nani to tongela ndako dites-vous simplement que sur les 26 petits-fils, les 26 avant, les 24 actuels, sur les 24 petits-fils, il y a pas si il y en a la plus grande majorité, basé d'accord, donc, ceux qui basent d'accord, je pense que ils ont un sens, ils ont un zéla. Tata Nabiso, le bar Nabiso, mon papa qui se loquait, Abba Nabiso, Kamomoko, Alba Nabiso, tant à Talinda comme mon coteau, Alobi. Il faut tonguer la papa en fumant long ndako. Il faut tonguer ndako. Et puis après bon tonguer la papa fumant banza ndako. Bon ngai ne boya tonguer la na soka. Ça c'est papa qui avait dit. Aloba kité bozu na ndako na bo modifier lenga yango te avec bo tonguer la ngai ndako. Alors biso to répondre na désiderata ya tata na biso to tongi mon koto to ke to tongi nkamba et puis to aussi sanda ko suka oyo pour na bato ba bi que il fallait tika la musée bouger te na koloma bango baza na connaissance ya histoire malamu te mon koto to buka ki mais la structure auto gardaki ezala ki chambre à papa to gardaki chambre à papa pour garder empreinte empreinte à papa mais to buka kiango parce que to tonga inda ku ifsika wana parce que pour nabiso to bi que ezana un symbolique moko très puissant parce que papa fumano ala ki wana bazala ezaki ndako na ye donc ma belle on est ma belle moso papa si mbangu pe amenon mais la main ine sika wana donc symbolique ya bisiko bavandi ezako dépasser mabanga ezako dépasser brique et comme environnement mobimba mute comme na odeur na odeur on a spiritualité moko élevé bon donc et ça sous premier briqueté ça sous mais en passant pendant qu'on répondre un peu na batwana surtout bi que to nanda kwa gombe ils ont la particularité na ngozalete ndako mobimba et se construire autour de la chambre à papa donc ça veut dire que tu joues chambre à papa to bougeango te ba mur ezara na chambre papa tongaki ya ngwana kaka on a gardé la même structure les mêmes murs to gardant intact to gardant ngwana pe to eko bakisa to comme ici to bakisi ba pièce moko en attendant avant comme la chambre papa pour ne permettre bato ba eneti libondeli bakoka ko se concentrer avant bakota kuna donc ndako to tongi et se bâtir autour de la chambre papa na ndenge zaka liboso et se bâtissait que autour de la salon. Il y a grande pièce et puis nous mais là approche n'a pas salami différemment to bâtir ndako nyonso autour de la chambre pour ne te kotonga ndako et beaucoup remarquer que na ba mur na ba brique na ba partout
to récupérer ba matériaux nyonso ba sala ndako. Donc ndako akala ndako ya kala ba matière wana ba récupérer ba brique ba fer à béton ba moellon mabanga na nyonso to so mabanga te mabanga nyonso za o kaka to ba sala ndako akala. C'est avec la même pierre que nous avons rebâti la maison de Dieu. Donc au talapé na ba mur ba incrustation il y a ba brique ezali. Et c'est ba incrustation là il y a ba ancien morceau pour les côtés nanda kwa sika et ça na niveau nyonso na ba mur ti na pavement to ko récupérer ba carreau ya kala yango to ko réutiliser to ko sanctionner ba carreau sika pour na ko lakisa justement juxtaposition na pour na ko lakisa mélange entre l'ancien et le nouveau pour nous que l'esprit de papa est là. Et Zali, ce qu'ils ont dans la pierre, alors cette pierre-là, elle est dans la maison. Ce qu'ils ont dans la carreau, ce carreau-là sera dans la maison. Ce qu'ils ont dans la brique, brique et dans la donc on essaie de maintenir intact image assez forte. Donc je pense que pour nous, le projet c'est une réussite en termes de récupération, en termes d'utilisation espace, même il y a recentralisation en Ndaku. C'est pas tout belle, ils à la musée, oui justement, esprit est ton amélie, et ça pour les à la musée. Sur l'hôtel Nakati, il y a une seule chambre à papa. Oh, Nyon c'est périphérique, il n'y a que 2 chambres périphériques, mais les principales pièces, ils ont une seule chambre pour l'andako mobile, une seule chambre. Oh yo, Nyon c'est tourner autour, te créer esprit pour que sérénité mon là, de moutoyer les bons de là quoi côte. Alors ça les bonnes lignes avec sérénité ça la déranger dans laquelle la vie quotidienne et voilà ils ont un peu isolé c'est toujours dans l'esprit na vision na kwanzambe. C'est comme ça qu'on a construit cette maison. Mais papa ndako yo bandi musale bandi juste après le 27 avril nakotala lelo niveau musale komeli nango eza musala ko sala mana temps o salamité za muki eza miracle ou bien Zani? Bon, je pense que parler de miracle même, pas un abisso, la moussala, ils en ont normal. Et pas abisso bakimbanguiste. On a l'habitude, on a l'habitude de vivre un miracle, en contact, mais c'est impossible. Mais pas une option qui est impossible. D'ailleurs, rien n'est impossible à Dieu. Donc, tant que sur Razana Bino, ma casse y a moi. Donc, tout ça, tu te dis que et ça la met là, donc, je dis que pendant que miracle, pour que tout ça la macambo différemment na batunsu ne mo sele lango neti ko tonganda ko en 2 mois moi comme ça ni en 2 mois et demi. C'est ça la force mais c'est pas la première fois sur talipé résident chez nous là et tongama na temps moko record. Donc ce n'est pas une spécificité mon côté ndako to tonga ya gombelelo, mais c'est toujours dans l'esprit kimbanguiste. Même sur tali temple en Kamba musalo basalaka liboso basalaka musale puis musale zwaka evandaki mais tangu toye pona kwa chevon ba inaugurer ezwaki vitesse de croisière moko o que mutu mais comment bossi si musalo na tambo. Donc c'est toujours ndengini bosali pona en fait c'est parce que kimbanguisme c'est un esprit, c'est un esprit à collectivité force et ça la réalité union à bateau ba comme plus puissant que ma machinerie lourde o mundela ko na pona tongelo comme ko vite. Biso, c'est l'esprit, l'entraide main dans la main, sous Kosangana, il y a un homme qui a sa force que tu peux bâtir, Makambo, tu peux bâtir la vitesse, mais tu peux comme ça. Nakolanda Kamaloba na yo soué na wezalaki que Kinshasa asko matina niveau comme lelo, asalanda ko matina niveau oyo. Et salmi pendengo wana. Pour la ligne papa, on dirait qu'à Kinshasa akomisa ndako na niveau oyo. Ben, je pense que la raison en est toute simple. Donc, depuis que le problème est dans Lingomba, depuis que Lingomba est côté na Bokabouane, hein, qui ça a ça dans nos œuvres comme majeure. Dans la salle il y a makasi ning toka ke na Angola batongaki ba bâtiment na Pointe Noire batongaki ba bâtiment na Brazzaville batongaki ba bâtiment qui ça
azalaka a répondre à présenter na ba rendez-vous wana. Alors image ekendaki ya batu ba toujours que akuna ki ça ba paraître balinga ko salate. Balinga ko salate bazaka na volonté te. Or tolingaki ko prouver une fois pour toutes qu'on faire taire la langue nyonso pendant qu'on que non, c'est pas que ça dans la volonté, mais c'est parce que bah ça que occasion à ça. Et ça c'est l'occasion et ça que ça pour que bah démontrer que ils peuvent être aussi efficaces que n'importe quelle église qui manque dans le monde. Yangwana na lobaki que et que vous allez mingi ceux qui ça a poussé le projet le plus loin possible pour éprouver une fois pour toutes na batunion ce que à Kinshasa il y a des gens qui sont vraiment vrais qui manguisent TP, mi pesi na musala et créer un miracle. Et c'est ça le miracle que nous avons fait à Kinshasa. Tout ça le miracle à Kinshasa. Papa Christophe, au y a Kinshasa l'année passée, au y a qui pose au Canada. Mais subitement papa Christophe au tikali à Kinshasa pour ton mandat pour tout le baki au y a qui no Kinshasa, au y a qui na yo pozo ngate, au y a qui pour vendre ça le musalo. Bon, alors l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Je pense que le programme à Tanzambé, on ne peut pas dire que ce target de Nini, c'est pas par calcul, c'est pas par événement, c'est vraiment une succession d'événements. Et puis, il faut dire aussi que la voix, il y a Mikolo. Et lobaki qui non tikala parce que ce que tikali ce que zali pour booster jeunes tout ça et couper c'est le comme malamu parce que bon avec oui tu sais comment faire na jeune comme motiver bang alors tikala ka pousser le projet le plus loin possible. C'est pourquoi tu tikala qui justement pendant pousser projet essayer de booster ce projet là qui est le plus loin possible. Papa na maloba na yo olobaki ke l'église lobi ndako yo ezali ndako moko ya siècle. Pourquoi? Bon, tant que lobi c'est la construction de lobi c'est la construction du siècle. C'est parce que pas parce que est plus important que construction en kamba ndako en kamba to salaki ou bien est plus important que construction ndako en koto to salaki. Non, ce n'est pas ça. Importance il y a eloko to ko sala lelo, c'est parce que c'est la boucle. C'est pour boucler un processus. Il y a un autre que et comment qu'il la voix moko incontournable, on n'avait pas il fallait que ça pour boucler le processus. Pour boucler le processus, il fallait que ça là. Et justement ndako esalami na 21e siècle. Tout ce qui 20e siècle ndako papa ou tout tonga ndako papa esalami na 20e siècle. Puis au 21e siècle, il siècle il y a vitesse, c'est la communication. Donc, il y a entre un siècle, le 20e siècle, la boucle tu es boucler en gros. Important ça œuvre parce que les alliés le point final tu es comme ça. Donc, pour que le processus s'accomplit, il fallait qu'on termine tout le processus, mécanisme, tout sang comme il tant que kangisi yango nda comme te ko kangisa les trois sphères mabango misato et simba nzungu nda comme te ko sisango yango to bi que ce qui nda ko to sali yango te denzungu manzungu ezaka pente de mabanga nzungu ezapa il fallait troisième pour que nzungu ezonga stable pour que to banda ko sala yango to bi que to lobi yango na siècle to ali 21e siècle construction du siècle yango parce que ça permet biso non seulement élévation spirituelle. Il y a Bissomoko, renaissance, parce que en même temps, renaissance, il y a humanité, parce que d'après ma mindele, après ma calcul, il y a l'humanité soukaki en 2012, fin 2012. Or, Bissotolobi, que l'humanité soukite, humanité bandit. Pour notre temps, humanité bandit. Alors pour nous, c'est une renaissance. Ils ont le botami asika, pétoyer justement au yezali banga. Tu es posé pendant qu'on marquait naissance, topé renaissance, il y a humanité. On te baigne construction du siècle. Pour nani papa, nous na bande ko baza kutuna. Pour nani bolinga kina no tebo sa l'effort. Lingombe za lisika moko pour te tonganda ka papa ki solo ki le batu nyonso.
mais bosepeli ezala kaka na niveau tozali lingomba ndenge ezali boke ndako etongama. Je pense que les Kamanzambé c'est très complexe. Complexité nango est bandit à partir du moment où Tata Nzambe a lobby que ce qui peut paraître sagesse aux yeux des hommes paraît folie aux yeux de Dieu et vice versa. Donc ça veut dire quoi? Et loko logique au biso toko kwa na na likamoko eza logique à Tata Nzambe te. Donc Tata Nzambe alingela ki biso to ya ko parachever to peut to ko parachever et loko na ye. Alingela to ko parachever loko na ye to salelango la batunion sauté mais na moi groupe moko ya batu et je pense que la raison en est toute simple. Papa qui se loquait. Hein, papa qui se lequel et kako oyo papa simo mbangu bakenaka naye na kimia la bakino kanga bandoki et yeka kanem tazana promesse bandoki biso tem to lobiam ba papa bango ba lobi na biso ke papa qui se lequel azaki na promesse bandoki ki ba lobaki neke bon ça va lokolo au sali biso bo yo zela donc avec na promesse wana. Alors je pense que na 81 papa fumo longo lobi na biso na inauguration temple en Kamba Satan a lobi que lokola bo inauguré temple na pona makamno ya Tata Nzambe ke ne noki ngai pe na kokotsa bana na lingomba ba kozala ba pasteur ba longi ba nkengi ba choriste ba kokota na bechelonyo sa lingomba pe ba ko baby sa musala. Alors moi na logique simple je me dis bana wana ya Satana ba ko tongelo ko te tongeto tongo te soto action c'est comme c'est impossible. Il fallait que triage, sélection et ça là pour que bateau ba kotonga yango ba kotonga yango na ndenge Tata Nzambe lingeli sans que ça na ba bloc belé écouter na kati makamo ba. Moi je me rappelle, j'ai gardé un très mauvais souvenir il y a construction là comme mon côté. Le mauvais souvenir c'est quoi? Papa Firmin azaki contremaître nanda comme mon côté. Tant ça nanda comme mon côté, ba musicien ba salela ga théâtre bazo finga ba comité ya construction ba fingi bango ba imiter papa Firmin cheli bungu ba fingi papa Fuma longa silika ka mokolana. Il s'est senti blessé à mon avis ba fingi. Est-ce que affront wana ba sukula ki yango? Tu vois? Est-ce ba sukula ki affront et pourtant bandoki ba spécial promesse na papa Kulu. Et bandoki on ba pesa promesse balobaki te ke to molimo mo santo to et pourtant ba yebi ke choli molimo mo santo punition kasi ba bi ke bon lokola ni mais ndako nem to tongama mwana nem to kuna mais ba choli donc omoni ke bato ndengo wana engo na biso difficile to tongana bango surtout na vitesse na vision to yani nango pour ceux que to espérer ko zo na bisiko to ko sangana bato nyonso te pour tongelo ko bo quand tant que toujours on parle pas de qu'on a biso dans un centre d'accueil. Il faut, je fais pas l'amalgame, hein, nazolo ba bien que bandoki. Donc il y a une position parce que bande qu'on a biso à centre bazali, oyo que bazana bo soso la ndenge na bango, oyo que aya lobi papa boko makomo na ngana musalo, aye na mbongo na sombi sac, batumsu pa aye na sac à ciment na ye, batumsu so aye na eloko na ye, point bazoya. Ce qui bazoya c'est parce que ils se disent que eloko todo tonga, ils ont un sens na imaginaire collectif qui manguiste. C'est la troisième pierre. Il y a un autre salle. Mais papa, tant que bandoki. Est-ce que dans mon côté, bandoki bazate ou pe bango pe bazo ko sala musalo? Je pense que degré na degré qui nous gezali. Bana ya Satana bazali, batu ya Satana bazali. Bana ya Tata Nzambe bazali, batu ya Nzambe bazali. Na mon côté ceux qui bana ya Satana bazali, bazamukie. Batu ya Satana bazali. Na centre bana Satana bazebele. Et vous voyez, na misala. Le signe qui bon Nzambe liboso, c'est le respect. Tata Nzambe aza na humilité, aza na respect vis-à-vis ya et que là même il y a ça. Yango komona que dans l'histoire banimba maman mana mabanga que Jésus Christ va s'interposer. Pourquoi? Mais comment beaucoup traiter être humain mususu boy? Toujours sans soin à dévotion, sans s'imiter. À quelque chose, ça n'a pas. C'est toujours image de Tata Nzambe, c'est ça. Toujours qu'on bimi ça, ça n'a pas si qu'on biki ça. Voilà. Et le respect, on a des bases, des socle. Il y a construction, il y a kimbangisme, il y a identité kimbanguiste. Donc, question on a maille. Et c'est par des choses simples. On n'a pas compliqué. C'est par des choses simples.
bizaleli ya mike mike ya mokolo na mokolo. C'est ça la construction sociologique. Il y a identité na biso kimbangiste. Aujourd'hui bata centre baza incapable de benga mutu musu papa. Et pourtant c'est dans notre culture to benga na papa, ngana ko benga yo papa, ko benga nga papa. Mais kimbangiste akomona ke soka benga papa c'est comme si apesi nga grade moko. Arolba benga nga Christophe. Ah kasi Christophe on a mais justement ba symbole il y a orgueil ya kibosatana. C'est ça. Ba symbole il y a ba signe oyo et là sa présence il y a makambo ya mabe ya kibosatana c'est ça. Et justement ce que tali ba signe so mélanger makambo so sangisi makambo so et so peso vision et so peso état leli. Ils ont fait ce regard par rapport à certains comportements, certaines choses. Et c'est ça, non. Peut-être que Bana Satan Bazali partout, mais en termes de Bizaleli, peut-être dans mon côté, tu es étouffé, et permet tout ça. On a fait exemple simple, dans le lobby, ah, heureusement qu'il y a un côté noki, parce que c'est ce qui est malembe. Ceux qui va se concentrer sur Bisso, va coacher Bisso des autres, on comme à niveau de comité. Et la preuve, tant qu'à te couler, chez nous, dernier niveau, on te consommer le plus grand nombre de sacs. Tant qu'à te couler, le lendemain, la bengue pour la bâtiment, comme c'est ciment, pour tout ça là-bas, ni na Bisso. Même si Bisso que ciment est passé de $15 à $22. Imaginez que ceux qui n'ont pas de la toi à un niveau, voilà. Donc, une fois de plus, tanza mbeni na lobaka ne bandino ah tanza mazo permettre tout ça la musala atiki apesi occasion batu suba s'occuper na makambo est importante ko finga ko sala beaucoup batu ça tanza s'occuper musala to sala te biso to sala tanga ko sutuka sito mataki et c'est ce qui est arrivé biloko nyo se mati prix ba nini batu musuku ba lingi suko te ka cimenter lelo ba bloquer ba to te ka sous cimenter ba za ko stocker ba prix au mat. Donc ça veut dire que na bolingo tata nzamba linga ki ete to sala la boye to kene noki mutu pe za l'entrave te na musala na biso pour que tant to ko comme na moment oyo donné to ko répondre to ko pesa eloko ndenge ya lingelaki ndenge musala za osama papa est-ce que mo vie aide extérieure te ya mutu moko aye alobi papa ngai na ye na pesi Kimbangi c'était ya pesi par exemple na pesi cadeau na nga yango pona musalo et salamité en termes d'aide extérieure na ko kolobate que tozui aide extérieure te non ce qui tozotanga kaka ba kimbangiste tozui aide ya bato libanda mais bato ngo banani c'est des exemples na pesa ngo même na ngoma ngabi ah likambo salinga pasi na moni ba soda ya présidence ba ye ayiko ah papa biso to touchera salaire on combien on peut mukie kasi abi papa na longoli mbongo asaka sima na salaire na ngai parce que na yebi ke loko bozo tonga et loko bozo tonga za na sinjeza li pamboli pona ngai za bénédiction pona nga yango na longoli mbongo asaka sima na kati mbongo asaka sima ya longoli wana eza pratiquement un tiers ya salaire na ye kasi ya longoli yango ekotika sombisaka ça asa kimbangiste te am talibanda et c'est pas mbala mon côté ba aider c'est bato ba soda mingi ya présence ba ye na tongo ko kuta ngo bazo bala ciment bazo lamba béton ah mais bino bozo sana musalo kwani mapamboli bazo ngo ka to ebeloko so bino webe on te biso to ebeloko to ka donc aider extérieur ngo yango na o to zui eza bato baba kimezi me ba ye ko pesa maboko ba ye ko sana ko chama maboko pona musalo eko OK liboso papa pratiquement na kota la construction église kimbangiste tout le monde a juste vers l'inauguration ça les si la raté est-ce que le lot ko lobaki na oyo musala ko sila avant l'inauguration bon ezali kamoko eza très complexe comme on zamien to ba toujours to ba on a facilité te ko ba on a légèreté parce que sinon te moko mususu ko sala obligé de réexpliquer ça on s'expliquer par rapport à l'ilobébi maki comme ça maki tant biso to lobi ah bandeko to lobaki que le kimbangisme il y a beaucoup c'est plein d'occasions ratées to lobaki c'est plein d'occasions ratées ça veut dire que to raté ba occasion ebele ya ko sala ya ko profiter na likambo moko to pe ya ko sala loko moko que tata nzambe et ko marquer tellement que et que ça naturel et que ça automatique biso ba neto bénéficier na protection na ba bénédiction na mbula ba bénédiction
kasi ba occasion na mingi to ratan yango to lobaki boy to lobi ete souhait na biso ya bande ko nyonso ba papa nyonso ndenge tozali ba souhaitaki likambo moko hein ba souhaitaki que ndako oyo tango tokosala yango tango toko pesa yango epai tata nzambe ezala construction moko achevée ezala te ke bato azobunda tozomekana alingaki apréféraki ke ezala tosilisa yango ezala ya kosila ntango tokopesa yango kado yango tolobaki objectif na biso ezali ke totonga ndako esili tosele yango tokangi ndako tozozela inauguration biloko nyonso eza na kati fini tozozela nde inauguration comme ça on peut se pencher na bakambo badefi mosusu toza nango comme koyamba papa yo baza koya en nombre ebele toujours ka baéglise lelo kaka maman pasteur à Canada, je sais que ah papa, na Canada, c'est toute l'église mutu bazoya. Donc mutaroti qualité, toute l'église vient. Donc c'est des défis. Donc bah défi est belé pour le 12 février. Et à réaliser alors tu as besoin d'ako ici l'avant. Donc quand on to bossa na to ken ko s'occuper na ba défi wana ya ko yamba batu ndenge to ko yambela batu organisation transport ko na bango, c'est toute une organisation à mettre en place. Or ce biso to concentré awa tu risques qu'on a alors pour éviter que tu aies un opinion et on te va d'accord aussi là avant tout si c'est avant tu kangi tu que préparer quoi boyambi yabande qu'on a vu et puis temple qui s'engage pezali oh il faut te inaugurer si tout va bien en mois de mai le 25 mai il y a 2014 toujours dans le cadre centenaire donc on dit que le processus on a besoin que misala na besoin que noki to si ça to kangi ndako pour une fois balo banabiso te que ah to si ça qui nda côté to pesa ki ngondambo to lingi to meko pesa ngona mobimba to meka essayons donc objectif na c'est essayons so ita nzambe a pesi biso permission a pesi na ngonzela to ko kanganda koyo na mois de décembre au plus tard janvier en tout cas nda ko faut la fermer to si après l'inauguration papa nini bato ko s'attendre après l'inauguration ndako le 12 février 2014. Moi, je pense que d'accord, on a signification, on a sens au toi coupé ça. J'ai parlé de Nabi Kamonzame sur Bossalan. But Nabi au premier et Zalaka. Reconnaissance à Tatanzame. Tatanzame a la reconnaissance vis-à-vis à Bisso Banane pour les locaux tout ça lié. Pour un sacrifice tout ça pour un dépassement auto là ici, un accomplissement à œuvre. C'est ça la première des choses, la chose la plus importante. Alors on se dit que maintenant ce qui les Cambouane salami et ça le là environnement na biso commis assaini donc on dit que tant à nettoyer au moni ceux qui aux la salle moko ba pelisi ba moto milinge bimi oko respirer na local wana te mais so ba funguli fenêtre milinge bimi mais c'est que libanda ça les commis point oko reprendre ko respirer c'est à peu près ça tant les locaux ils a assainissement et milieu parce que tu le troisième pierre boucle les a bouclé à partir d'un moment on a assaini milieu nabiso assaini espace nabiso vital donc normalement c'est à nous maintenant total normalement ce que bateau bano ya pas mango bazabana mayele ba ebi que na moment on est lokola avec une période d'or donc tout ce qu'on va toucher normalement ils ont la bénédiction et ils ont appelé à combattre on va profiter na élan ce qui to pesi tata nzambe cadeau to sali ba demande pour na ba passer à mokilio apesa kimia na apesa kimia na ndako na yo ezali RDC apesa kimia guerre est sila apesa kimia pour être ba maladie ya ndenge na ndenge tali komona etika ko frapper biso ba maladie ya ndenge na ndenge ba passer auto za na yango conditions sociales ba conditions de vie ba changement et kozala ba changement moko effectif et ko monana na kati ya ba vie na biso ya mokona mokona donc pour na biso ezali ezaloko la porte moko ouverte vers atteinte ya bonheur moko donc c'est ça l'idée derrière ça. Moi j'avais comparé ça na équipe hein na comparé quand on a Coupe du monde et Salaman en France. Je pense que j'en avais parlé même à l'église. Coupe du monde et Salaman en France. Gouvernement français a tchaka ba mbongo ba milliards de dollars pour que l'infrastructure elle alla bien, ba tout ba bongisi métro, ba bongisi ba transport, ba bongisi ba investir massivement une équipe en France.
Ils ont investi massivement. Ils ont un hôtel de luxe, des conditions, des voyages, des mbongo pour ne pas gagner, pour ne pas bêter bien. Alors les gens trouvaient que c'était exagéré. Comment tu as un bon et belé pour prendre l'équipe kaka. Mais effectivement, l'équipe conditions ils ont gagné. Ils ont gagné la Coupe du Monde. Et quand ils ont gagné la Coupe du Monde, c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à comprendre pourquoi penseurs économiques, politiques, chaque dynamisme dans l'équipe de France on a pas gagné. Parce que après victoire dans Bango, et puis ça qui sentiment, il y a fierté, il y a élévation, il y a France, mais français, chaque Français était fier. Il y a la Français parce que avant de se sentir solidaire dans l'équipe, nous sommes les meilleurs du monde. Alors le créé qui exprime il y a élévation telle que et se fait ressentir il n'a pas lieu à travail, il n'a pas bureau, n'a pas société, n'a pas entreprise, n'a pas industrie et même période où il y a croissance pour toute la France. Et pourtant c'était une équipe de 22 joueurs. Oui. Mais MMI développement fierté et qui a boosté même l'économie et poussé l'économie vers le haut pendant pratiquement 4 ans. France a un résultat positif. Donc, et pourtant, ils avaient un match à football. Hein. Mais les penseurs ont compris quelque chose, que quand vous réveillez fierté en nation Mobimba, ils sont capables de déplacer des montagnes. Et c'est ça, je pense, c'est ça notre objectif. C'est créer cet environnement-là qui va nous permettre justement de déplacer ces montagnes-là. Papa, tu as conclusion, nous surtout bandeko bazali kolanda na diaspora au na Kinshasa nini koloba na bango. Je pense que ceux qui te vito le bandeko baza na diaspora parce que biso monto za issu de la diaspora surtout le bango, je pense que et ça non secret pour personne aujourd'hui que le nom de Papa Simon Kimbangu est commis et ça reconnu dans la diaspora, ça fait l'unanimité. Tout le monde se reconnaît Papa Simon Kimbangu. Musu ba simbele na pantalon, musu ba simbele na chemise, musu ba simbele na loboko, musu na souki, mais tout le monde à l'unanimité reconnaît que c'est par Papa Simon Kimbangu que ce pays se tiendra, se relèvera. Alors si c'est par Papa Simon Kimbangu que ce pays se relèvera, alors conscience au one pesibiso, to se rapprocher un peu plus, hein, to pousser un peu plus, na histoire même ya Papa Simon Kimbangu, na histoire à papa parce que tu es bien monté, c'est très méconnu comme histoire. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mouto Tozoni a fêté les centenaires. C'est des personnes, des hommes qui ont acheté son bien indépendance de leur propre argent. Donc, si on a poche, fouti avocat, maître croquet, fouti avocat, maître croquet particulièrement, pour qu'il défendre la cause de l'indépendance de la Belgique. Donc, cette personne-là, à l'époque, on parle de 1959, 1960, qui est capable de on a une vision que na poche na bango pour ne pas financer octroi il y a indépendance ce n'est pas peu, c'est énorme. Il y a un centenaire normalement ça devait être une fête collective et à la prise de conscience moko ndenge ba éleva Papa Simon Kimbangu na rang ya héros national, il faut pas élever papa qui se loquait na rang ya héros national, ba élever papa de Lunga na rang ya héros national, na papa Diangenda na rang ya héros national parce que ce sont eux socle ba bâtisseurs ya mboko ya RDC. Voilà. Merci mingi bandeko balandi pour uti kolanda ndenge papa Christophe Aouti Koloba na émission na biso papa te remercier yo ndenge ondi maki koyamba biso na kati na émission yo te remercier papa Simon Kimbangu o ya permettre biso po ete to sala émission o mokolo malelo to lobi na bino te botika la malamu to kute na bino mbala sima. Merci na do chamoninga za na nzela ya caméra pe Feli Makengo. Merci pe l'équipe technique nyonso o esungi biso po ete to koma ipai na bino botika malamu tukute na bino balasima. Ciao.